Mission TV, le miroir du monde. C'est une première. Gagné la bandit. La petite guitare, la gaillot, la bêtise, la moula ebele, la moukonzi amboka. Pour bâtir un bon ami, j'ai la mission de l'Isala. La bêtise, la petite guitare, pour d'accord au coma. La osa mosala ya lenga na sali. Bon, la mission de commissaire. La bêtise, ça va nous aider. Mais on a la bandit, les alliés pour la Baptiste Nonce, la Congo, même l'Afrique. Kastoka ko ifo katsa balet. Baningo betaka bango lindanda ya Franco, ko babina ka lindanda ya Lutumba kwa Brazzaville, bango to baza bo milangi la pona ko sepena o e ngala mbutana. C'est vrai maman, et ça m'a dit que la date écoutanaki. OK. Non, fait bon bangi pesa la ka. Bangi la ka. Deux Congo, et na Lubagango, et dit pour moi dans tout mon corps. Grand Kabia Yembaki, et Bada Congo, ils ont pas monté dans les Papa Yemba Yoko Bakisa Bissous. Donc, Bissou a tout le bandit, il a été dans Koutaki. Petit Balababa. Papa Wendo, Antoine Munganda, et Batrosadi, OK Jazz. Moteur Yamanga, Brazza, Papa, et d'autres. Ganga kurutu nangai deni mabongisa nini aluka kiza yikuna tosali na bango muziki na biso na bango ya muziki moko totamboli elongo tokotaki zambu moko et tobimisaki le deux Congo. Pourquoi pas Afrique mobile? Donc orchestre bantu esalami ntango bandeko wana tozali na bango awa makambo ya politique ekotaki bakei bakosala orchestre bantu orchestre bantu etei mpe biso mais tozalaka ndenge notoba tomondo ali na nzoto ngai na Franco tobimisi bandeko na Brazza wana surtout na bar fenya na Rimbaka. Nakanisi soko nangi na nzembo na procès ntango nazolela ngai kisasa ezalaka boye te nabi mpe Brazzaville mpe ezalaka boye te toyebaka badare kuna banaseto ya kitoko. Alors nangaki nakende nakokende parce que nyongo eza libandi te nakokende nakosepelisa bandeko oyo tobimisaki bango na Franco ngai natikali mokonzi ya mboka abomeli nga bakado alingaki aonore ngai na kosepela nango mingi parce que nazali artiste na ye ya deux Congo nakanisi likambo moko ekofela kati te me nde babiloko wana bapekisa nsima oyo akende te nani apekisa epe mokanda ngo euti wapi nani asinyaki mokanda balakisa mpe na baraison yango te non ezaka kolobaloba tokola nango te nde elobaka tokoli nango ekoti bamonga na pilipili ya makasi okosola meme soko nde oloba likambo otala te otala kombo ya moto nini te age ya moto yango te mpe azali na bapekisa ngai naza na mboka na ngai bapekisa ngai obima nazali nakokende nakanisi bandeko ya protocole ministre ya culture ya ngambo aza kolanda ngai nasengaki ministre na biso mama akomela ndeko na ye retard wana macontrete yango babongisa yango je crois que bazokobongisa yango nakokende ekosala ngai esango mingi namona Michel Boyibanda ayembela nga lisusu zotebebaki te ezala ensemble tokobeta na orchestre wana orchestre moko ezalaka kuna ya bakonzi babe bango de mibongo bango bamikonzi kaka bato bazaka na micro okondima te bakomisalaki ngai mwa soirée moko spéciale tout ça basalaki liste eyaki babengi bajournaliste même liste la monnaie peut comme on dirait on est là sur te parce que la zone parce que
sur le Massanga, on a moto et film, et faut laisser la guerre, sous la donc, dans mon acquis, vous avez un quartier à liste, dans la commotion, tout recul. Donc, on a mon conseil, de l'ensemble, nous avons mon conseil en gagne. On s'abonne sur le plan en gagne. Merci Simaro. Merci également à Patrick Mangassa, plusieurs fois immortalisé par Simaro. Tu m'as répété à celle-là, Uli Tafar et c'est l'ombre de Simaro, le manager de Simaro. Merci encore une fois. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le poète Lutumba. Il est venu personnellement remercier toutes les personnes qui l'ont assisté au cours de cet anniversaire, qui continue à interroger à point en décembre, parce que Braza de Rosina, Mangasa Pazana, bien qu'à Londres, donc Tima Sonia Soleil aussi là. Encore une fois. Merci Simaro. Bon anniversaire. Merci. La fête continue. En tout cas, qui n'a pas de singa. Maintenant, vous connaissez pas comment on dit dans la fête. Tabac. C'est pas cadeau de personne qui montre Oyo. Il y a cadeau, il y a Oyo. Kofi Olomide. Na cadeau, na biloko ya pesa kingai. Nazo la kisango natina. Omani mama kokaba loboko azana ye mosali ya motema. OK. Loboko azana kana oyo motema tindi ye kokabela kokaba pardon ezali kokabola te. Na garder souvenir na makasi. Na juba souvenir ya motili na motili de motili. Donc à nord. À nord, il faut la moto de Sipata na yo. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à Kofi qui a les remerciements de Lutumba Simaro. Évidemment, nous continuons cette émission. Je rappelle que c'est l'année des 80 ans du poète. Donc la fête ne s'arrête pas ici, on ne s'arrêtera pas à Braza, s'arrêtera en décembre 2018. Grand-père Benz Bozi-Boziana va en parler. Grand-père Benz Bozi-Boziana, mesdames et messieurs, il est à Bujumbura. Grand-père était à Bujumbura, il était à Bukavu, en retour Kinshasa. Il a été retenu par ses amis au niveau de Bujumbura pour des productions qui aura lieu au mois de mai. Mais en ce dimanche 15 avril, grand-père souhaitait un heureux anniversaire à Judith Massia, qu'il a immortalisé dans la chanson Chicha, revue désormais appelée Judith Massia. Et c'est grand-père lui-même qui souhaite un heureux anniversaire à travers cet élément de reportage de Pécho Mouvenga-Kasso. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Judith Massia, joyeux anniversaire. Ah, maman Judith, vous mettez là, bâti de lac, bâti église, bâti en beauté, bâti surtout, bâti kaka, bâti sur Nicolo, belé, vous mettez là. C'est mon banque de pays à la carte. Deux Congo, et le Magango, c'est-à-dire pour moi, dans tout mon côté. Grand Kali à Yenbaki, et bien le Congo, ils ont pas monté dans les là. Papa Yenba Yoko Bakisa les sous. Donc, Bissou a tout le bandit, il a été dans Koutaki. Petit Balababa. Papa Wendo, Antoine Munganda, et notre famille, ok, jazz. Moto ya mangana braza papa edo nganga kuruki nangai deni mabongisa nini aluka kiza ikuna to sali na bango muziki na biso na bango ya muziki moko to tambole longo to kotakiza moko et to binisaki le deux Congo. Pourquoi pas Afrique mobile? Donc pour que ce bateau salami tango bandeko wana tozali na bango awa makambo ya politique ekotaki bakei baki osala okese bantu okese bantu etei mpe biso mais tozalaka ndenge notoba tomondo ali na nzoto ngai na franco tobimisi bandeko na braza wana surtout na bar feignant na rimbaka nakanisi oko nangi na nzembo na nga procès ntango nazolela ngai
kisasa ezalaka boye te nabi mpe Brazzaville mpe ezalaka boye te toyebaka badare kuna banaseto ya kitoko. Alors nangaki nakende nakokende parce que nyongo eza libandi te nakokende nakosepelisa bandeko oyo tobimisaki bango na Franco ngai natikali mokonzi ya mboka abomeli nga bakado alingaki aonore ngai nakosepela nango mingi parce que nazali artiste na ye ya deux Congo nakanisi likambo moko ekofela kati te na nde babiloko wana bapekisa nsima akende te nani apekisa epe mokanda ngo euti wapi nani asinyaki mokanda balakisa mpe na barezo yango te non ezaka kolobaloba tokola nango te nde elobaka tokoli nango ekoti bamunga na pilipili ya makasi okosola meme songo nde oloba likambo otala te otala kombo ya moto nini te age ya moto yango te mpe azali nani bapekisa ngai naza na mboka na ngai bapekisa ngai obima nazali nakokende nakanisi bandeko ya protocole ministre ya culture ya ngambo aza kolanda ngai nasengaki ministre na biso mama akomela ndeko na ye retard wana macontretemps yango babongisa yango je crois que bazokobongisa yango nakokende ekosala ngai esengo mingi namona Michel Boyibanda ayembela nga lisusu zotebelaki te ezala ensemble tokobeta na orchestre wana orchestre moko ezalaka kuna ya bakonzi babea bango de mibongo bango bamikonzi kaka bato bazaka na micro okondima te bakomisalaki ngai mwa soirée moko spéciale tout ça basalaki liste eyaki babengi bajournaliste même liste namonaki mpe komona ondire wana eza songisongi te parce que bazoloba parce que omoni solo masanga namonaka moto efunisaka ye asula namonaki yo mpe ozali kati ya liste na bandeko mosusu tokokende nakokani mokonzi relansaso osaza mokonzi na ngai osabonisaki mpo na ngai. Merci Simaro. Merci également à Patrick Mangassa, plusieurs fois immortalisé par Simaro. Tu m'as répété à celle-là, Uli Tafar et c'est l'ombre de Simaro, le manager de Simaro. Merci encore une fois. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le poète Lutumba. Je vais personnellement remercier toutes les personnes qui l'ont assisté au cours de cet anniversaire, qui continuent à interroger à point en décembre, parce que Braza de Rosina, Mangasa Pazana, ou bien Kauti Londres, donc Tima Sonia Soleil aussi là. Encore une fois. Merci Simaro. Bon anniversaire. Merci. La fête continue. En tout cas, qui n'a pas de Madame, vous connaissez pas comment on dit dans la fête. Tabac. C'est pas cadeau de ça qui montre Oyo. Il y a cadeau, il y a Olomide. Kofi Olomide. Il y a cadeau, il y a cadeau, ça qui n'a la zone qui s'enroule, Natina. Pour moi, maman, Kokaba, le bout à Zanaye, Moussali à Motema. Ok. Le bout à Zanaye, oh, Motema Tindi, et Kokabala, Kokaba, pardon, les avons Kokabolate. La gardée souvenir de ma casse. La vie va souvenir les motifs. Montre un or. Un or. Il faut la moto. C'est pas ton aïeux. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à Kofi qui a les remerciements de Lutumba Simaro. Évidemment, nous continuons cette émission. Je rappelle que c'est l'année des 80 ans du poète. Donc la fête ne s'arrête pas ici, on ne s'arrêtera pas à Brazza, s'arrêtera en décembre 2018. Grand-père Benz Bozi-Boziana va en parler. Grand-père Benz Bozi-Boziana, mesdames et messieurs, il est à Bujumbura. Grand-père était à Bujumbura, il était à Bukavu, en retour Kinshasa. Il a été
tenu par ses amis au niveau de Bujumbura pour des productions qui aura lieu au mois de mai. Mais en ce dimanche 15 avril, grand-père souhaite un heureux anniversaire à Judith Massia. Judith Massia qu'il a immortalisé dans la chanson Chicha, revue désormais appelée Judith Massia. Et c'est le grand-père lui-même qui souhaite un heureux anniversaire à travers cet élément de reportage de Pécho Mouvenga-Kasso. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Judith Massia, joyeux anniversaire. Ah, maman Judith, vous mettez là, bâti de l'Aco, bâti église, bâti en beauté, bâti surtout, bâti c'est, bâti kaka, bâti accéléré sur Nicolo, belé, vous mettez là, vous mettez là. Ma mission TV, le miroir du monde.